Elaka oyo tokozela kaebongi oikampiko na mimekano ya satana akomeka toika sempiko elaka oyo tokozela kaebongi oikampiko na mimekano ya satana akomeka toika sempiko Nzambe yeme akosunga bisona etumboyo eondeko ikampiko tala kembo ebe Nzambe yeme akosunga bisona etumboyo eondeko ikampiko tala kembo ebe lemi Moindo sepela 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 Moindo sepela 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 Moindo sepela 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 Moindo sepela 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 Yo Moindo Moindo etumbuna yose ekosila bumbu bwa satana ekosila bumbu bwa satana ekosikola mamuindo. En tout cas, merci Papa Providence, merci, merci en tout cas. Naebi kana banda place ozali bozo sepela, hein, bobeti maboko. Tous chité na biso na émission mokolo lelo ndenge tolobaki Papa Providence continue na yo ndenge tolobaki tozanga te ko souhaiter ba meilleur vie na ba nyonso bolinga Papa Béni ba bokomela merci na pesi bongo ba meilleur vie na ngai epa ya Maman Ginette Papa Clément ba meilleur vie na bino place nyonso bozali ba maman en tout cas merci na nyonso bosala pona biso et na pesi ba meilleur vie na nga na Maman SP Mbenza Alex Fumampata Moïse Balandia Canal Congo mbote na bino iskanya so bozwami lelo vraiment to bongisela bino émission spéciale oyo biso na bino to kokumisa Nzambe molimo centre oyo bateli biso depuis le 1er janvier le 31 décembre 2021 pour pesa nini pour pesa ka merci pour être abonné dans le kumu ya zali Nzambe molimo centre apesi biso souffle de vie en tout cas il faut tous à la reconnaissance envers Nzambe na biso pour même mission lelo na yambeli bino Papa Providence boye bien très bien aza surveillant
mais asepelaka kobeta guitare, asepelaka koyembela nzambe nyonso wana po azongisela nzambe matondi na nyonso oyo azosala mpona ye na nyonso oyo azosala mpona biso bana na ye. Vraiment merci baye nyonso bolingaka papa Beni, baye nyonso botalaka bémission nyonso papa Beni asalaka boyebake na suka tokozanga te kosouhaite bino ba meilleur vœu partout bozali. Toza na bino elongo, tolingaka bino, totambolaka na bino, bobengaka biso, bopesa biso ba conseil. Surtout dans ça merci et puis na pesi mbote na ba nyonso o ba uti otala émission et puis ba encourager biso l'émission autoti ko match en ligne bientôt pardon récemment na sepeli vraiment to sala ki yango po na lokumu ya tata Nzambe papa Simo Kimbangu kianga ni tomoni ba réaction na bino to kesali biso bien to kokoba toujours na ba genre d'émission wana pona ko laksa mokili ndenge nini église kimbangiste ezwaka ba nzembo na yango Nzambe nda inspiraka bango vraiment papa Providence azali maintenant zanga te ko pesa moko mibale merci to mibale mbote et puis non pesa merci une équipe ya Canal Congo ko banana cordon junior oui na papa Obra Iketo, papa Graciano, papa Glody bino nyonso ba papa Mananga ba mama Nzuzi bino nyonso ba merveille na bino place nyonso na musala kitoko tosala biso na bino elongo en tout cas topesi bino merci toko ba toujours na musala ya Yawe papa Simo Kimbangu kiangani ako pambola biso na pesi pe mbote na mama Ginette papa Clément mbote na bino bino nde bopesa biso confiance ya kozala toujours wana na Canal Congo pona kosala musala ya Nzambe tokomisa Nzambe biso na bino ezosala biso vraiment bien merci na nyonso bosala pona biso papa Providence mbote na yo Mbote papa Beni boni santé oui santé kimeza nango na ngolu ya imoko Nzambe na biso ndeni na ndaku oui ndaku pe kimeza nango vraiment lelo émission lelo na sepelaki ko invité yo talaka to na fin de l'année tozo zongisa matondo epa ya Nzambe na biso papa Simo Kimbangu bien koza surveillant mais oza moko na baye oyo bayembelaka Nzambe bayo babetela Nzambe guitare pour mokanda ya Nzambe zoloba tokumisa Nzambe na ba façon nyonso donc place nyonso ozali place nyonso oswami komisa Nzambe surtout ndenga bateli biso ko banda le 1er janvier ti lelo yo le 31 décembre 2021 to ka to pesa yeni to pesa ka merci ndenge nini ba activité mouvement ndenge nini makamnya sojo le ka kitoko oui makamnya sojo le kama malamu vraiment ndenge uti koloba tozongiseli ye moko penza Nzambe na biso papa Simo Kimbangu kianga ni matoni ndenge abombi biso abateli biso vraiment mbula mobimba kino awa tokomi kokene na suka pona kokota na l'an 2022 lokumu penke mbezo ngai pa na ye ba activité nyonso ezoleka malamu ezala mouvement tozomeka na ngolu na yazo sunga biso bien que tobosani te ndenge toyebi malamu mutu pasi o tozana ngo ya botongi elu selemi wana ye Nzambe na biso ninga zo ko la musabiso pona likambo wana tobosani yango pete wana eza fièvre biso nyonso bakimbangiste toyebi tozana tozo bunda pe kaka pona kokokisa yango. Merci papa Providence, merci en tout cas, merci na balandinien sur ya Canal Congo Musique, émission na bino bosepela kanango. Vraiment na ko sepela, le quoi 2 ans à la fin de l'année. Ba union sur botala émission Canal Congo Musique. En tout cas, Canal Congo Musique est possible une opportunité à ko souhaiter ba ve et pas ya Nzambe na biso papa Simo Kimbangu kiangani et pas ba ami ba connaissance na bino to ba proche au bazar na bino longo mais surtout tolobi bien et pas ya Nzambe na biso papa Simo Kimbangu kiangani ndenga bateli biso durant toute une année to pesi bino opportunité oyo ya kosala ba vidéo ozo souhaiter merveille pas ya Nzambe na yo otindeli biso na numéro na biso ezawana papa ba merveille na bino et pas ya Nzambe na biso papa Simo Kimbangu kiangani oya bateli biso ko banda le 1er janvier tikino le 31 décembre 2021 botinde la biso ba vidéo na numéro papa Beni biso toko yamba yango totie yango na bande ya montage ba monteur bazali papa Graciano azali papa Glody azali bako harmoniser yango très bien et puis toko lançango en ligne ba vidéo nyonso oyo bokotinde la biso na compte émission Canal Congo Musique. Baïnyonso, je souligne très bien, Baïnyonso, vous l'avez émission Canal Congo Musique et possible opportunité. On a papa Providence, tous on est panayo. Tous en la fin de l'année, yosa surveillant.
to betana pe lisula ba surveillant biso pe to yembara nzungwa café voilà pesa ataya pamba tokomela yango kumbele ndeni mouvement marché kitoko voilà mouvement zo marché kitoko nena lobela ki ngo mandambo donc toza toujours wana ozage ndenge to lobara pona ko kengela na mukumbo toza nango surtout ça sima pesa yango donc tozo meka kaka toujours toza les autres quand on peut malam na paroisse ya ngaba kuna ndenge sika naza keba bientôt tozo matambo kan kamba le 2 avril ndeni bomi bozo komi lengele oui tozo mi lengele pena makasi ndenge ka posa ezalaka donc année 2022 oyo biso MSS Kangaba bongi to ya pena coupe donc à 2 coupes, 3 et aux amants malam. Donc tu es bien au malam, au bisognon, c'est ça MSS Kangaba, mais bah MSS dans le mouvement Mobimba, monde entier. Donc tu as mis l'ingé le pont de l'Ikambona 2 avril, n'engé to matapuna n'kamba. Ils ont tambola malam. Nzetolo n'engé izalaka, bah programme nyoso, ils ont les canons malam. Merci beaucoup, Papa Providence Abouaki, MSS Kangaba, na pesi bino sombo te ba président Eli Binios Woza kuna ba meilleur vena bine bonga na perdre na pesi meilleur vena MSS Kangafani 1 hein nazala pe mokonzi ko bana na président Dino Mantwidi secrétaire Sadam bino nyonso na pesi bino ba meilleur vena linga bino CG Mama Musangi Masamba ba meilleur vena bino Papa Providence papa tous en la fin de l'année. La fin de l'année, oyo makambo ezala mo ebele nzamba bateli biso quand même to koma tozo kota na année asika nzamba pesi biso souffle de vie nzamba pesi biso opportunité ya ko vivre lisusu po ba misusu ba comité moko malelo basali ba accident ba kufi ba misusu bazana na hôpital ba misusu bazana na ba prison mais biso tozana biso gravité mais nzamba pesi biso moi opportunité wana ya kokoma bonne santé tina mokolo malelo nini koloba pona papa Simon Kimbangu kiangane vraiment ndenge tolobela kiango lokumu pe nkembo oyo ezanga suka ezonga se epai na ye pamba te ye nde mutu apesi biso ngolu oyo to pe grâce okoma ndenge tokomi mokolo malelo. Merci. Bongisane loro moko avant to kota susu na mozindo masolo na biso moko malelo ni atana ne loro moko to yembela papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo santo. Vraiment bino ba bozolanda biso bandako tango papa Providence azobeta guitare azoyemba. Zape na ndako ne sengo pepa soko pepa so pour cela biso vidéo quand ndenga azobeta azoyamba tindela biso biso to ko lancer ngo na YouTube to ko lancer ngo pona ko CPSA toujours bino ba abonné à Canal Congo et puis ba fan y émission Canal Congo musique vraiment toza on a pour na bino papa Providence toleka to tonda nzambe o alinga biso atinda mobi isi ose tala esengo yo oye alongisaka elingi komonana totonda nzambe o alinga biso atinda mobikisi ose tala esengo yo oye abongisaka elingi komonana tala nanu bakoko na biso nani ayebaka lokoko maboye tala nanu esika touti bandimi to batela mibeko aleluya sanjo lankolo tale sengwe si ebelemi Alléluia, Sanjo Lankolo, tale sengwe si ebelemi, talananu bakoko na biso, nani ayebaka tokoko maboye, talananu esika touti, bandimi, to batela mibeko. Alléluia, Sanjo Lankolo,
tale sengwe si ebelemi. Alléluia, Sanjo Lankolo, tale sengwe si ebelemi. Merci beaucoup Papa Providence. Nabandi nanda kukuna place vos ali, vos beti maboko, papa doit sepeli, papa doit yembi, papa doit beti maboko. Merci beaucoup. Toza wana pona bino, toza wana pona kokumisa nzambe biso na bino elongo, nzambe oyo asali biso grâce. Il faut to sanjola ye, to netola ye po abongi na lokumu Papa Providence. Nzembo kitoko uto yemba, to tonda nzambe, il faut to tonda ye. Apesi biso vraiment grâce moko ngai jusqu'à présent nazo kokate maladie ye andenge na ndenge ba Covid ye awa bato ba kufi na biso to garder toujours souffle. Oh, Nzamba Pessibichon, en tout cas, c'est une très bonne chose. Il faut tout s'enjoler et Papa Providence. En tout cas, merci beaucoup. Toko Tasco na Mozindo. Papa Providence, yo zali surveillant, mais au mipe ça appelle moins d'ambo na musique kimbangiste. Ndenge nini évolution en musique, ndenge nini activité, ndenge nini est-ce que ba benga kayope na ba manifestation, est-ce que ba benga kayope na ba répétition, ya bande kona biso ba musicien au Kendara. Oui, merci Nengobiso Loba. Naza surveillant, mais au Italie musique, tu continueras toujours à la yango topé ko lisa yango donc na continuera toujours à la topé ko lisa yango pambate et ça donc oyo yemo ko nzambe apesi donc guitare ndakisa guitare oyo ko fanda nango o fanda na yo banina bani mais soki nzambe apesa yo don wana te ko banda ko yekola mais okokwa ko beta yango te bato ba meka o ba yebi bazali donc eza ba don nzambe apesi na biso yango wana na continuera toujours koko lisa ba travail bien que naza surveillant le roi naza na guitare na ndaku ba travail toko barakaka pona koko lisa benga mibongo musique et puis pona voir ba technique misusu koko lisa ningo uti koloba est-ce que ba benga kayope na bande kona biso misusu ba musicien kimbangiste oui et ça les marama mingi to sunganaka donc bande kona biso ya GG ki bazali to travailler na bango vraiment ba c'est Jimmy Agada ba papa papi mbotete to travailler na bango ya mona coulisse donc pona kokolisa toujours ko luka donc musique na biso ebeta ezala malamu donc na souci wana nde to travailler pe na ba musicien kimbangiste entre autres ils appellent na koreki ngaba donc to meka ko pesa ba mayele esika oyo ezangi esengi ko bakisa moi implice na moi ndambo to yebi poto yebi na biso ya mingite na mekara ko bakisa to pe ko pesa apport na yebenga mibongo musique na biso na kasa lingomba. Merci Papa Providence tozo comprendre ma souci na yo eza musique mbangiste a évolué on peut promouvoir musique yango et tambola bato baye ba ke l'église kimbangiste toza pe na richesse o ezali bongo musique ba non kimbangiste ba sepela pe la musique na biso ba yembaka pourquoi pas biso mon repeto tombola yango sous davantage kende traverser ba frontière kende musika. Papa Providence papa idée nini ozalaka nango to makanisi nini ozala nango pour la musique kimbangiste? Est-ce que ndenge tozo travailler lelo ndenge toza lelo na musique kimbangiste tozo mon évolution nango eza normal évolution nango eza likolo évolution nango eza bien eloko nini toko ko simba to bongisa bien que oza musicien te mais au travailler kana bango eloko mona kana voilà place au benaso to meki obongisa au mona pena musique na biso ekende pourquoi pas musique na biso pe etambola eye banandeti ya ba musicien mususu to monaka bango pe bakumisa nzambe na ba marque na bango bien que ba ebite nzambe en tout cas on a souligné yango très bien ba ebi place nzamba vanda te biso nde ba tuto yebi pour tozala na nzambe tozolia na ye tozomela na ye tozoseka na ye bango ba ebite mais musique na bango ezo mata na ebite est-ce que ezali ba biloko basimbaka pourquoi ya biso les tambola pena pe malembe ezo comboiter le pas mais ezo tambola quand même. Nini toko sala, nini toko retoucher pour musique yango kende likoso. Merci Papa Béni. Nalikambo uti woloba. Et ça la nga souci makasi. Moko soki Nathalie musique na biso ezara te la musique na biso ezara ya mabetete. Ya malamu pe ezali. Mais oyo ya mabe wana et ça la vraiment ngai personnellement pas si mingi. Pour na nini? Parce que musique si eza musique eza na fondateur ou créateur il y a musique azali
Alors musique na éviter ezala na baekoli soki wapi baekoli musique soki wapi na éviter soki bapesa bango kombo ya fondateur ou créateur ya musique na éviter soki bakoki kobomba yango na kombo ya mondele moko songolo pakala to pe na éviter soki nani ba autant musique moto oyo asala yango eza ye moko nzambe donc ebanda kuna na likolo kuta eza likambo esi munene po musique emonanaka te ndakisa bason tuuti oyokawa tomoni yango te musique emonanaka te donc ebanda kuta kuna na likolo ye nde nzambe moto asala musique mais ye nzambe yango likambo uti kotuna wana esalaka pasi ye nzambe yango toza na ye aza na biso elongo mais biso yango toza elongo na nzambe musique misusu oyoka boye esali na mawa esali na mapasi pona nini oyoka peut-être eyembeli ebeteli ebetami na ndenge ekoki te or différence esengela ikote monana na biso toza elongo na nzambe monisa mapenza ya solo grand maestro du monde azana biso elongo yoka ba musique ezobima kuna po ye moko tozomona exemple wana na bazwi nzembo bango bazwaka nzembo te kafandi bazwa akoma non ye mutu apesaka ndenge moko ezolakisaka donc ye azana ba mélodie ya ndenge na ndenge mais comment biso toza bana na ye oyo toza na elongo ba musique misusu oyoka boye esali na mama donc ninga uti oloba wana esala ngama pasi na part wana oyo tokoki kosala eza ti air moko musique na biso ekendaka mwa boye ndenge uti koloba mwa boye mwa mopanzi eza biso moko ta koyi kobuka lokuta lobake ndenge moko toyoka makambo mingi papa ye moko azelisa ndenge mo pe musique papa non musique papa ape akanga te to pe asala soki non papa pesa nzela soki tozomona tozoko tutana eza biso moko donc soki toza na bonne foi na oyebengami bongo musique na biso po eza ya likolo tobongisi yango topesi ba moyen soki esengi ba moyen pona kobongisa ba micro ya malamu ba guitare ya malamu ba makambo ya malamu eko encourager pe ba jeune oyo ba sala rapte pe ba betara musique wana pona ba kolisa pe likambo yango pe biso mo ba ebeti na yango tokoki kobeta yango te ndenge bandeko misusu kaka tika na beta yango rapport ezaka lingombe eleka non eza musique eza art ya kokombine ba son ezala agréable na lito ya moto donc ezala koyembe ezala kobeta fe bima ndenge mo ya malamu donc likambo uti koloba susi na ngai yango wana soki esengi kobongisa eza biso moko tokoki kocreye ndenge uti koloba wana na lingoma na biso lisanga moko oyo ezoyanganisa biso nyonso ba musicien mpona kobongisa oyo ebengami bongo musique tosanga na biso banso et puis tozala na volonté na souci wana ya kodéfendre papa na oyo ebengami bongo musique et mpona kosukisa ndeko na ngai yo ndeko na ngai papa na ngai mama na ngai oyo obetaka par exemple flûte na fliki bete yango malamu po mélodie wana epesa pe bobangi pe etalisa ya solo toza na nzambe pamba te ezaka biso te bato tobetaka flûte na mokili oyo to pe na mangomba bandeko na biso tokotanga bakombo te bamangomba misusu pe babetaka flûte mais flûte na biso ekeseni donc esika nyonso tozali ezala baye babetaka mandanda na jejeki biso bato toyembaka na dirigeant jeteki koreki et autres yemba bongisa mongongo na yo koyemba kaka te eleka te balobi bien oyo ayembi malamu abondeli mbala mibale donc biso nyonso tozalaka na souci wana ntango ozoyemba ozobeta bimisa eloko ya malamu mpona kopesa lokumu wana na nzambe na biso voilà oyo nakokaki koloba na oyo ebengami bongo musique papa Providence. C'est vrai dans l'ingoma na biso tozana baye o bazana don ya kobongisa pe musique mbangiste pe pour mbwe yebani déjà mais ekoma susu likolo makasi hein poza na kati église kimbangiste to banzembo ya adoration toza banzembo ya louange ekoza pe na no kimbangiste moko nde tokutana na ndeko moko azana no kimbangiste nanda kuna ye aibsanga en tout cas papa Beni nga nanda kuna sona la muki na yokaka petola ngai tata omunye sala bien donc bajar banzembo wana mutso na passe même ataza kimbangiste te tango déjà zo kango ezo consoler est-ce que l'église kimbangiste to linga kape kozwa baye oyo bakosala comporter un plus na musique to tia bango na place qu'il faut to dozwa kaka batu kaka bon ye to monier so to tieka place wana
bien mutumo qui négocier à futilar na ya lobby que ngata msubo changa président et aux ala bien parce que place wana vraiment déjà to bongisa yango comment on a gagné mutu o azana don ayebi musique ce qui to tie place wana ko bongisa musique mbangiste et puis azana souci ya koyekola akei pa yekoli nzamba pesi don mais ok po yekoli yango so malamu malamu tango zo zonga na église kimbangiste musique evandi musique ezui place nango musique tamboli musique bato nyonso bakomo yo kango eza pe loko malamu mais quand on ba place wana est-ce que l'église kimbangiste to tiaka la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Bon, merci pour notre tournant. Et le Corana il sala vraiment passe. Au mona mutu oyo azana boyebi ya musique. Mais boyebi na ye ba maestro nyonso o bazolanda biso eza bao ba meka ko beta instrument ba yembaka. Ba Michael Jackson bon voilà to autant ba kombote ba grand artiste du monde to yebi mais bazala soki o batunier ba yebi musique malamu so ba tunier maestro yo ningo yebi musique makasi bo oyo kaka lisusu nani po okolisa ko yeba na to po yo kaka na o travailler nani po okolisa bo yebi na et on ezala na ba mingi ba yebi ba loba toujours kaka ngana yebi na ngai elokoti ozoma donc musique ningi eza bezana mutu moko kokate. Pour ceux qui ont oyembaka ba note ba tessiture na yo esimbaka pona ba note eza aigu na ba note eza basse au kokati o yaza na ba note basse na ba note aigu akokate voix na ye tungisaka a kokate et donc lisangande senga donc ekobongisaka makambo nyonso mais ya mingi ya mabeningo uti kotuni emona na mwa mbala mususu o mona esala ma passe moto yaza na boyebi mais boyebi babakisaka yango mususu pazani na boyebi ya mingi te to pe ezate me kowelela ke ngande nazala esika wana po kaka likambo wana ebongo mwa siko ba oyo bazana mwa boyebi soki mpe bameki opesa mwa likanisi amondi lokola neti bango babanda kodirige fa boyisa bango bamo carrément ou soit bakobetisa bamwa baku baye wana bazongi nsima alors nyonso wana ezokocreye bashite ezofreine oui ezofreine vraiment makasi na kati ya musique na biso. Vraiment merci beaucoup Papa Providence. Toko Misanzambe, Simba guitare, Toyemba Susu. Ela kaoyo toko zela kaebungi toi kampiko ami mekano ya satana akomeka toi kasempiko ela kaoyo toko zela kaebungi toi kampiko ami mekano ya satana akomeka toi kasempiko Zambe yeme akosunga bisona etumboyo eondeko ikampiko tala kembo ebe Zambe yeme akosunga bisona etumboyo eondeko ikampiko talangembo ebe lemi muindo sepela 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 muindo sepela 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 sepela, 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 moindo sepela, sepela, sepela. Yo moindo, moindo. Etungu na yose, ekosi.
Satana, ekosila bombo bwa Satana, ekosikola mamuindo. En tout cas, merci Papa Providence, merci, merci en tout cas. Naebi kana banda place ozali bozo sepela, hein, bobeti maboko. Tous chité na biso na émission mokolo lelo ndenge tolobaki Papa Providence continue na yo ndenge tolobaki tozanga te ko souhaiter ba meilleur vie na bayenya solinga Papa Béni ba obokomela ngai merci na pesi bongo ba meilleur vie na ngai epa ya Maman Ginette Papa Clément ba meilleur vie na bino place nyonso ozali ba maman en tout cas merci na nyonso bosala pour na biso et na pesi ba meilleur vie na ngana Maman SP Mbenza Alex Fumampata Moïse Kwebaswamina José Zola Moneto, ma maman moi en tout cas, Naligayo Makasi, Maman Markatembo, Maman Louindula, Maman Eva, Maman Christaline, Bino Nyonso en tout cas, Naligayo Makasi, Napesi pe merve nanga ba camarade nanga ba abi nanga Nyonso tozana bango Papa Eto, Papa Alain Lombe, Papa Arnaud Dikwa, Papa Toto, Papa Silutani. En tout cas, comme on les a la passe fort, mon frère, parfait, Silutodi. Hein? Silutodi, voilà un peu. Na pesi sous merve nangai na ba surveillance comme on a président général Papa Rifian Sumbe. Ti na surveillance souka ba provinciaux. Mon pépé, Papa Kandungu, Paulin, Napesi Merve na Papa Eric Cosma Lumba, Papa Ngoyi Bukaka, Mama Shada, CG Otis, Bino Yospa Merve na Bino, Mama Gaëla Landou, Merve na yo, Mama Fanny Fouanissa, Merve na yo, Papa Graciano Pazangaeta, Papa Beni, Pesselanga ba Merve na Mama Marigan Matondo, Mama Marigan Matondo, Merve de la part de Papa Graciano, Papa Tonton Diakela, Diakeloa, de la part de Papa Graciano, Merve na yo, Pardon Junior Merve, équipe Mobimba ya Canal Congo, ma mère na bino épaisse na bosani binoté, ma Merve na bino nyonso, salama lamo bozo sala. En tout cas, tous six na biso émission comme lelo, Papa Providence. Merci Nandingo Ndimaki koya ko répondre à l'invitation na biso aux a pété kopé ça. Ma mère vient na baïna so Hollande. Merci mingi Papa Béni pour na ndenge obengisa ngai na émission mokolo malelo. Tozongisi nazongisi pe matondi mingi na Papa Simon Kimbangu kiangani pour na souffle de vie apesinga mokolo malelo. Famille Santo Mobimba pesi bino mbote. Et puis na pesi mbote na bandeko nyonso bozolanda ngai na ngonga oyo bisika nyonso bozali na pesi bino mbote na pesi pe mbote mingi na Mama Kalu Kangungu kuna na Hollande et puis na Mama Emily pesi bino mbote na bino bisika bofandi na pesi pe mbote na Mama Renedite MSS Kangaba na pesi pe mbote na Papa Gloire Papa Président Willy na ba initiative nyonso pour na réussite il y a 2 avril 2022 vraiment na pesi bino mbote bisika binso bozali ba gauche nyonso ya ngaba pe bayeba ni nyonso na yebani na bino na pesi bino mbote. Merci Papa Providence to comme na souka émission na biso Papa Providence nyatela biso so eloko moko to sepela bo pepa vraiment émission souki na ngwa moi elo moi muke Papa Providence au sala pour to sepela na nouvelle an oyo nzambe ya komisi biso. Merci Papa Providence à vous.
na yebi ke bobeti maboko place sur ozwami to sisi na biso émission lelo tokutani bongo na 2022 na janvier pour la émission Sika zo bonti la bino conception kitoko lisusu na émission Canal Congo Musique bis na bino totambola kaka nzela moko ciao. Canal Congo TV is